nyonso bozali bambote na bino bana ya Congo Kinshasa pe partout na monde esika bozali na étranger ezali ndeko na bino Elise Salumu oyo atournaki film La Fille du Serpent oyo eza kosala scandale dans les réseaux sociaux. Je suis vraiment triste et puis choquée par rapport na propos oyo basali yango. Makambo ya oyo film oyo eza makambo ya 2019 basala film na Elise La Fille du Serpent to basali film et nzoka dia nzoka contrat munene na Star Times contrat na zio yango aki na photo Elise na Star Times aisi bango basi ba utiliser photo Elise ndenge balingi parce que Elise aza produit na ye na 100 ABC Elise te bati ba pese bango ma signé bango ba plus de 50 000 $ na ba contrat na ba zora Star Times wana après Star Times mesure photo Elise etienne na babuki Afrique mobimba etienne na bapano etienne na babuki azotekela bango buki même manager Elise moyo komona comme par hasard Elise ebene epeke mais mama ndeni yo to travailler na yo zui contrat mbongo munene boye okiko na Star Times oyebisi biso to dozo courant to liango yo moko Elise mbongo nini ba ko lakse babuki ba déplia batala boye Elise azoteka buki na ba film moya ya ba indien do batie na babuki ya ba déplia Afrique na Kinshasa Elise abenga Caleb atuni papa o makamni na zomona ndi Caleb ko ndeko na ngai tala ezaka succès bobo ba te papa o eza yote o za film to sala ki te film to sala ki no eza o sala ki affiche mususu o eza photo na ngamo privé ba ketsa ngona buki ba tsango photo mobimba i photo solo la aki ozo ba contrat mo ba modifier ba contrat na ba contrat na bureau kuna ya 305 jours akosi kosi za OK pesa ngambongo o soki déjà contrat abandi ba OK wana azo skolo kwa $600 a pesa Elise pour na compte film Elise abitenga na lo makambo ya Star Times na lo makambo ya mbongo ya film ete po mbongo ya film ete na ofuta nga ngote nde bandana Elise OK si c'est comme ça on a occupé yo tenga na occupé ce qu'on a occupé na Star Times na funda bango pour utiliser image nanga sans consentement nanga sans signature nanga nde kala ba bimana so fuli bango ba pena ba avocat na bango ba kosamba o ngana mobala beti pitolo wana akenda Elise epsinga moni mutu na nga bi tika no 2 semaines tota réaction na ye soki akozonga mu 2 semaines papa na ali pasa akenda azonga poto asala orgueil Elise na batunene ba avocat ba ki ba fundi de Star Times ba fundi akalepte ta ba fundi Star Times nde Star Times comme hier peut-être ba photo na ba bengi ba ki kuna ba justice ba ça depuis 2019 ba auto kata monde calamité Elise a gagné procès yango moni ki mutema mabena ki ko publier na Facebook pour ba missionisme mabe biso beto on s'en fout ata ba filmer Elise atande ni ba mona biso kina na banda kuna ba moto to kina ko lia te to matape na mito kana ba mote kutu maboke ba congolais ni pasa ba zami tema mabeno zo mona ka ko mona ba mitema mabe ba présidente yo yebi makambiso to FIFA na donc zo na yebi sote ba mitema mabisco ya sali bongo ba moni mutu malamu OK yende mutu bande mabe kaka boya jira na komba ba ne makamba Barcelone asko kambo nga Barcelone mais akosa ka koma ye mutu musantu makamba Elise pe bongo yo comment c'est fait yo ake Elise qu'on Elise za produit na ye Elise za produit na ye est-ce que Elise a zo formation pa na ye donc la méchanceté moko ya mabe makasi de zomona wana de yango wana donc justice c'est kati makambo yazo ke mema na réseaux sociaux sone yo kapeta sone tamema na réseaux sociaux albinisme mtema mabe ata msezi mtema mabe ba mala waka mtema mabe na mboko et on s'en fout de ça donc le monde yango na Caleb mutu mabe moi était passa ngai moi était yi alingi kaka abatu bazo o ba commenter na réseaux sociaux na ebité mais il y a aussi des gens bazo commenter na réseaux sociaux bazo loba papa est-ce que mbongo na ebo pesa kiye soki justice c'est côté laisser kaza na raison or que batu bazo kanisa mais ya komi batu ba kanisa loko les a filmé yo mona na filmé ba yisi mutu ba futa plus de $3 millions ba futi était montant wana ba juge akati wana ya Tricom tribunal du commerce montant na bakata ki wana eza montant o bakateli Star Times bakateli Caleb te kali bana mbongo nini yo pesa ata $200 000 za na ba fantara salaka ana ngote mais ce qui ko sala na réseaux sociaux ba miselo kola yende ya bima moto lokola maloka ba escroquer pour na film eza pour na film te eza société monene lokola Star Times ne exploiter ba image Elise nani Blaise Bula ba exploiter ba nzembo ne awa ya Saint Valentin na Tigo Blaise Bula ba bengaka ya kazo ba droit na ye ba pesa mbongo ebele siko ba droit Elise société moko ya monene
ya Congo kende kosalela yango sans consentement na bango et Caleb ali mbongo muke wana comme ebini mambo ba contrat ya nini te bango balenga ka contrat bon Elisa tika ka bongo po eza Caleb et puis abenga na bureau na ba solo la Caleb aboya Caleb asali kikrodo Caleb tellement linga ke yende azala kaka bien yenge kaka nge azala bien batuni ata batuna ya groupe bazo souffrir pour les bana cité bakombo na bango ana kati ya voice batuni bazo souffrir bamsu bana bandako te bamsu bazo zanga ta bango ba garantie mais Caleb bazo linga kaka yende ba mone patron de boss alors ba préparer retraite asa la vantara zo sikoyo akende kotia na réseaux sociaux pour émiler moninga même ta mabe banze pa na ye congolais c'est ça congolais mabe sike utaka batu bayi barate batala ka réaction muto basali mabe do yango wana expliquer batu na papa kusoko ko panza ta voice na panza ngo panzi na etali ngakuto eta elo bela ngakuto logote po Caleb azama be abandaka abona batu bate bele de lobela na kupini balongwa pour escroquerie ye mbongo ya lika mbongo yende asakapare nango mabeza la bongo te so zova na batu tala pa entourage na yo luka entourage na pe ba émerger luka pa entourage na ba s'épanouir et non car yo moko o s'épanouir isa bien te ça sens te ya mona justice sakati mako ye asaleli ki on eza ki mature parce que asazui justice sakati makambu justice Congo ye akena on a réseaux sociaux. Et ça c'est manquer de respect pour la République le Congo parce que babao bazana tamayele ne basala nini droit batalike batwana certain bazana ba faute parce que beaucoup utiliser image à moto sans consentement na ye il fallait que attendre que Caleb maki image Elise na Star Time il fallait que ba benga Elise pour ceux qui a signé contrat pour na ba imaginer étant la faute mobimba ba benga était ya kosa kuna ke boss utiliser ngwaza produit na ye à côté nini donc dans un nio comme ça ba répétition kuna to luka ba expression est-ce que Caleb azalaki te c'est quoi que le baké Elise a sa produit na donc c'est vraiment moins sérieux moi au sakanate et puis na bato ba commenter na ba réseaux sociaux na ba te so ba réfléchir ça muto so moni les kambo ba tunaka c'était comment et bandaki ndengeni zonga ndengeni oyeba allez ba fanatique yake ko akeko traiter na réseaux sociaux ba fanatique ba côté là or que yé mutu mabe. Salut tout le monde, bisika nyonso bozali bambote na bino bana Congo Kinshasa pe partout na monde esika bozali na étranger ezali ndeko na bino Elise Salumu oyo atournaki film La Fille du Serpent oyo eza kosala scandale na réseaux sociaux. Je suis vraiment triste et puis choquée par rapport na propos oyo basali yango.